mida na ese bozwi bomoni retour ya Mimi Kabongo nenga lobi na bino no omoni okoti na lisolo ya sikoyo ya Caleb na mwasi na ex na Mami kuna pe lisolo beti penza bien te ngana betelo lisolo bien tokene nanu na Mimi Kabongo denga nyatio surtout tokende penza na kilele ya Mimi Kabongo te ya yo moko nanu mida na kosi na kokoselo likambo te Josiane Mondele azawana surtout lokola Josiane Mondele andima kilele na ye surtout lokola Josiane Mondele na yo bobanda kosolola te otikala koloba ne makambo wana te mukula ninga koloba no kaka makambo akebisaki yo lelo oyo koma soki mutu abengi kaka meme na commentaire botika Josiane Mondele camarade nanga yo na ye bokutanaka wapi bokutanaka te na Josiane Mondele bostafaka wapi bostafaka te na Josiane Mondele à part kozala bozala na foyer à part bolingo bosala na foyer eloko moko te yali me tozoya mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. La plupart des personnes pour qui tu fais des sacrifices énormes sur cette terre se retourneront un jour contre toi et diront qu'ils ne t'ont jamais rien demandé. Que tout ce que tu as fait pour eux, tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de toi, c'est plus important. Premièrement, mida yebaka yango. Soko moni mami la chat, soki mami na nebobenga. Na Caleb, bakangami photo yango pe bomoni même yokutu okangama bongo te na muto bobota na ye. Même bato mosusu baza na couple mukola lelo bakangama photo bongo te. Alors koloba te ke osala émission lobake Caleb alelaka kaka mami alelaka kaka Caleb abala mami azana mobali na ye mosusu wana sa retrouva baokabwana te bakozongana te nyonso bozoloba etali bango te eza pe te oyo eza na motema na bango oyo pe eza na motema na bango ngana yo toyebi te me mpona explike yo modele ya foto ya bongo soko moni ex akangami foto ya modele ya bongo na ex mosusu donc Caleb akangami foto bongo na mwasi oyo azalaki ya ye mama bana na ye baboyana akoma na mobali mosusu Caleb pe akoma na vie mosusu elakisi boye. Une femme de 20 ans, c'est comme une balle de rugby. Il y a 30 hommes qui lui courent après. Une femme de 25 ans, c'est comme une balle de football. Il y a 22 hommes qui lui courent après. Une femme de 30 ans, c'est comme une balle de basket. Il y a 10 hommes qui lui courent après. Une femme de 40 ans, c'est comme une balle de baseball. Il y a un homme qui lui court après. Une femme de 50 ans, c'est comme une balle de tennis. C'est-à-dire chacun tape pour ramener à l'autre. Personne ne veut garder. Une femme de 60 ans, c'est-à-dire là, c'est comme une balle de golf. Chacun veut tirer ça le plus loin possible. Maintenant, toi là-haut, tu te retrouves dans quel cas? Olingi kosomba muntuka Sudouane Benga Deni Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko
pe muntuka moko ya kitoko. Premièrement, Caleb azali acteur, metteur en scène, producteur, acteur ya mukete me ya munene na mukola lelo yo na kati ya Congo aza meilleur ou bien parmi ba meilleurs acteurs, meilleur producteur, meilleur metteur en scène. Mami la chat soki mami nani kombo ndenge zo suka bongo nde bamindele baokanisa nazolobela mbola. Alors bandeko sikoyo yepe mami azala actrice atika na eko tourne maza actrice pe actrice lokola yoke mida lokola yoke ese de Panama bino bokende na théâtre bokoka te même parti ya liboso bokoka te to bino moko bombe oyebi déjà bolobaka teke boza ba actrice ou bien bozalaki ba actrice bino moko na monoko na bino ezala ese ezala mida bolobaka nga mpe nasalaki théâtre ngai mpe nakendaki kosala théâtre elobeli na bino kaka elakisaka bozalaki ba actrice te me ba débutant bato bakenda koyekola kosala théâtre bétudiant nabenga bino bongo. Mais siko mami oya Caleb aza actrice pe na ba filme oya sala ebeta impact ya kosakana te nakanisa film ango soki madame soki femme a jeep akotambola na jeep akumbaka car. Même nga nazala na 7 épisodes ango je crois nakanisa na tikango na Suisse ou bien na kabango na Suisse ou bien na yebi ndenge esalama te mais eza na Suisse. Alors sikoyo yo mida olobi bozopesa opinion ndenge bolingo na bango ezali na ndenge ezokende na ndenge Caleb alelaka kaka mami na ndenge mami alelaka Caleb matiki Caleb a se retrouver na John. Eloko nini elakisi bino po John ndenge aza wana aboti na mami la chat mami akoma mwasi na isikoyo akopekisa Caleb akotala bana te soki problème eza te entre ye na Caleb mais bel et bien akopekisa Caleb akangama foto ya modele bongo po foto wana eza susu makambo ya bana te ezali entre mami na Caleb. Sikoyo mami wana ana mobali na ndako akoma na mobali officiellement donc Caleb so akangami ne foto bongo elakisi mami pa kangami bongo aseki ayekameli Caleb atelemi na nsima elakisi ou bien bazo tourner épisode moko ya filme mami aye comme actrice Caleb acteur mobali ya mami atiki po ezali filme atiki mwasi na asala filme ye pa azalaki sur place wana mais soki eza foto kaka bakangami ndenge wana ata mobali yango azalaki sur place mais ezali ridicule nalobi te eridiculize mais nalobi eza ridicule meme mundele meme moto mwindu meme inho meme moto moko te akomona foto yango bien yo zana mwasi azana yo na ex na ye bakangami foto ya bongo pe bapiblie yango etamboli mokili en tout cas rien du tout wana oyo kaka ozana likambo koloba te biso me ye kuna mobali azana mami sikwa na likambo koloba mwasi o azana Caleb
na kati ya Congo yende azana likamba koloba te akokanga munoko akomona neti amonaki te. Mais sikoyo soki mwasi yango azalaki na poto, oui, oyo aza na Caleb alinga otuna Caleb apesa ye explication. Le cœur de la femme est comme le cimetière. Quand tu crois qu'il n'y a pas de place, sois un peu l'argent, tu vas voir, te trouver la place. Mais soki mami akangami photo na Caleb modèle à bongo, azo seka, ezala bolingo na bango esila to ekende ndenge nini. To batikalaka ba camarade pona bana, mais photo wana elakisi boye. Mami alobi ngai nde na memaka bolingo yo, eza mobali oyo toza nete John. Elakisi tout simplement bongo. Elakisi yende muta konzaka na kati ya bolingo wana. Yende muta ko décider bolingo ndenge kokende na ndenge kosuka. Wana fo boye bagango. Mami la chatte, soki mami nani, aboya Caleb, ça c'est vrai. Maboya était parce que ye muto azako décider na bolingo ndenge kokende na ndenge kosila. Non, ezalaki Caleb. Alors esengaki po boya Caleb, fo kota ba manœuvre belé, ba embouteillage, lokola zaki na ndako ya mama ya Caleb, esengelaki akima na foyer, azwa déjà liberté moko, sima abanda guerre abano salaboy po akoma na mobali wana. Caleb boyokaki bien amenasa mobali wana. Donc Caleb toujours azako konza ye mutako décider ko boya na ye na mami. Mais mami sa boyi mazo kokate. Alors mami azwizemi ya mobali wana baboti. Alors Caleb place wana azama yele azazobate ayebike na kolite lisusu te. Alors mami aboye. Mami mutaboya Caleb. Mais Caleb muta décidaki sikonde boyanga. Eza différent. Papa mandana bino te. Soko moni mutazo beta lisolo ya passé trop. C'est que présent za mabe. En rêve c'est que présent ane za mabe. Oza calme. Oh, lenga nini yo. Za l'aise. O comprendre moi moke. Tolobaka mingi ke na boyi mwasi wana. Na boyi mobali wana. C'est vrai. O boyi mwasi wana. O boyi mobali wana. Meta o mososo mwasi wana alinga kotika yo te. E komaki place moko alembi te. Malobi awa fona tia limite. Siko fona tika ye akende. Posa boya kinga. Menga mutu na kangili banango. Allez, na tiki yo. Kamata mapapu pumbwe. E alaka bongo. Na mabala nyoso te. Na ba couple nyoso te. Mais na laksi bino kaka. E loko mususu to ignoraka. Mais siko mami la chatte ndenga zawana. Na mobali azali a partir la photo wana alakisi. Pona ko beto coup de sabot. Na ko beto na facilité. Na yebite po soki mobali wana mutamemai na poto te. Na yebite soki makamunini e dominaka mobali wana. Mais mobali wana na mwasi na yepe bakabwana. Atikala na mwasi moko ye wana. Mami. Siko mami pe. Ndenge siko avandi na mobali wana. Ezui déjà temps. Mwana babota ki pakoli. Bana babota na Caleb bakoma ba mikolo. Sikoyo. Mami sa vivre makamu musos. Sa vivre via couple musos. Mami sa koma moto musos. Caleb pa koma ni moto musos. Alors mami soka kangami photo na Caleb elakisi tout simplement soki amonaki aveni aninga okabwante na Caleb
eza bongo. Po mami ndenga zawana apasaki guerre. Po abima na ndako ya mama ya Caleb. Apase guerre na Caleb po na mobali wana. Alors soki baza en bon terme eza po na bana te. Mais ezali po na bango mibale liboso. Surtout mami mutalingi ekende bongo. Caleb aza toujours puissant. Caleb aza na vine ya kitoko na Congo. Caleb azali leseli papa oyoyo. Bana bakozala fier bazala na papa wana. Ke mobali wane na ndako. Ata bolobi so mobali yango amonaka mbongo ana mbongo. Mobali yango azalaki na mukanda. Oui, mami ayaki sika. Avandi pa bokilo ake na foyer. Kozala na mbongo na mukanda na poto na bolingo. Sandi rien, sandi niete. Nazolo babongo ponga na koli na poto. Kokola na koli na poto, en tout cas, na sangisa nzoto koleka na kanisa Afrique mobimba. Deuxième nanga kokoza na Sénégalais. Sénégalais pe o babalaka si basi pe azoteka na mwasi moko. Akoza deuxième alandi ngai. Donc na yebi basi très bien. Tala, muta koso te olo yenge te. Zana mobala sur okelengi. Très bien, trop bien même. Yabe kolo tout, barasto. Yabe presque. Bon, trop bien, mais presque trop bien. Ndenge ba raison, nakana ndenge ba passe pas. Et puis, à part wana, na vandaka, na zagana ba couple belé, ba se belé ba conflit, ba beb sanga makamuna wango. Na zalaka pe na basho ba balate, ba bete la ngape, ma solo makamwe belé. Ata beti teme, na zo mona modèle azana na copain na e, na modèle azali, na mosusu. Soki pasa na mi balé, ta moso bino boyebite, menga na yebi, na zo yebisanga pourquoi alingi o na oi. Pe na zo mona ba action. Po makambo nyonso bakoloba nanga, nga na zo yango te vérité, na zo yango pete lukuta. Me natalaka seni ndenge kei, natali kisuka, natali kokabwana, natali ko regrette, natali ba histoire belle sima, na yeko conclure résultat ke maloba nanga ezaki lukuta, to ezalaki ya solo. Yango wana mami la chat soki mami nani, na olingo tanga kombo wana te, mindele bazokansaka mbula, mikolo pe ba mvule zobete bele kolo. Alors bandeko, mami soki nani, ye, oui, ye mutakoma komene danse na poto. Donc, soki bolobi nanga ke Caleb alelaka mwasi na ye makasi. Non, Caleb alinga mami. Me pona kozongana na mami akozongana te. Ata loba na bino ke soka tiki jowana azongi nanga, ngai bondimelanga. Caleb soki mami alobine lelo bazongana bakozongana te. Soki bazongani exemple ka bino bopesi. Bolobi Jibem Piana tango Amida abalaki soki mobali nini bakabwani bazongani. Donc abalaki Didi Kinwani tango bakabwani bazonganaki. Bazonganaki na ndenge nini? Bolanda bien. Ekozalaka ndenge moko mami la chat akozongana Caleb. Parce que mami la chat akozana poto. Ye mutaboko laka bana. Caleb akokopia bango mbongo ou bien nini. Mais Caleb na mbongo azanango akokozwa mwasi na bana en charge te na poto. Yango pete koboya ye azongana mami la chat. Pour l'état Français occupé, mami la chat ye moko pa kokosala bana pe bazosa kola bakobanda vina bango. Mais soka kozongana ezali kaka
po résidence moko ezali. Mwasi babotani bana bazali. Lokola bakutanaka deja talaka bana, bakangamaka ba photo, donc akozongana. Conditionnellement elakisi, bon, nalobango ka clair, elakisa komisi mami la chat, mwasi susu te, madame Caleb te, makomisie makango. Yango soki na monaka ta mosusu, madame Amidala Chatir, ye kutu kombo ke bien, ye la chat te. Amida Chatir, ye soki abala mobali mosusu, asala couple parce que tout simplement aboyaki kimakangu lokola yaza mayele auta na libala alagi na jibe akeko bala Didi Kinwani azalaki susu na libala en couple na mutu azaka na mutu wana donc elingi mutu mwasi moko alingaka zala pembeni na mobali donc sikoyo jibe azaka na Afrique ayaka akendeke pe bolingo ya kimakangu yango wana abali kamere siko en couple lisusu omoni do bongo sikoyo ndenge moko mami la chat soki bolobi bakozongela na Caleb ekozala toujours bongo Caleb bakozwa ye makangu po siko Caleb azwaka ye ami yepe azora Caleb ami. En plus, ceux qui baso kanisa ba photo a bongo, elakisi bakoki pe kosangisa nzoto, voire basangisaka deja nzoto. Siko na bino ba mida ba ese, bokoko lo baso basangisi nzoto, bazongani. Mais non, bazongani te. Bazongani te, mami azaka mubali, mwasi ya mutu wana John. Maminde a trompé John na kaka papa bana donc a trompé. Siko Caleb yekuna azui bisika na poto abanoniata. Occasionnellement bien sûr, mais abanoniata. Orien soka ye poto aniata ba fia milier, aniata ba chroniqueuse, aniata Paola Lopez, nenge Frank Kestema ya kusalaga, ya kuteka makawa. Non, akoniata kaka, petite moko, azala libala, mais adekona kanaye, azala kipe mwasi nanga, to botane bana, mama ya bana. Donc, bongo bandeko, makambuza clair. Modèle la photo wana sourire elakisi, baza na contact ya bien. Contact yango baza na relation ya bien. Alors, ezo senga nango amour makasi te. Ezo senga nango te ke mami alingaka Caleb makasi, Caleb alingaka mami makasi. Non. Lokola si babota, basangisa nzoto, bakangami ba photo bongo, ta msukutu, tango bazalaki na couple, bakangama ba photo bongo te. Alors, Caleb agoniata. Mami azo sala, azo trompe ya ye John. Alors ezate bolo bake, soki nani alibita zongana aye mbangu. Non. Non. Yango tomona ka mibale bele na poto awa bakosanaka. Okomona boyi mwasi avandi pe na nganda azoloba. Petiti wana ndenga zalaka wana soka na lobi na bon lelo tozongani akoya mbangu. Okomona pe basi mususu abengana mobali abwaka biloko mobali lela panda soki 4 mois soki 6 mois. En tout cas bino pende bolela kate bele bongo fo bwana banere bolimbisanga mobali alela simanango mwasi après 2 ans 3 ans akoma pe na beauté alobi ndenga zalaka wana munoka pamba cha kuna soki na lobi na azongawa akoya mbangu
wana bato balobi tomona ndenge alela 6 mois. Ah bandeko, bosalaki erreur akosakana te oyo bolobaka bongo. Me nga toli na kopesa bino avant boloba bongo. Eloko ya liboso linga oyeba. Ye penza aza na posa kozala na couple na mutu. Na yo kaka te na mutu. Donc soki mwasi yo bwake obengana yo boya ye. Akenda sali 3 ans 5 ans yo lobi ke soki na lobi ya akoya akozonga mbangu. Lokwa naza na bien na beauté na ngai ya mibali ye kuna tala nenga koma. Soki na lobi ya akoya mbangu. Metuna nanu bien mituna yomoko. Soko lobi aya azonga. Akoya kotuna kutu bongo te. Tuna soko lobi soki ye azape na posa kozala na couple. Eloko liboso kotuna. Pota mususu azaka na posa kozala na couple te. À partir na yo to à partir la vie. Toi koma kobanga. Ou bien azana posa kozala na couple. Mena yo te. Ata okomi kitoko koleka tango bozaki na ye. Ato bongi koleka. Nazolo banabino pona monango na bomwana nazo delesa adolescent. Na monango na ba sere bele. A part wana na monango pe na grande sere na ngai. Mobali abali ya liboso na vie. Apesa mukanda. Apesa masanga na bakazia masanga batu bameli. E seli asali kidimbu. Obobenga mariage coutumier. Ya munene. Asali so mariage mosusu. Na ebide so babenga yon kombo nini. Pona monaki, église mokote bakendaki, basa la mariage. Mais bon, babenga yon libala. Obino bobenga mariage coutumier. Biso ngata na imwana muke, na wiki babenga ngukidimbu. Mais soki na tali feti ndenge zalaki, bien sûr na lalaki avant. Na lalaki ou bien 18h, ben 19h. Mais feti ndenge zalaki kaka avanga na lala. Na tangu na lamuki lobi na tongo, na mone leki mariage ya batu mususu. Semanango, feti musu salamaki, wane salamaki na kanza na bara masevo soki wa. Mobali pa sombi lupango amunene. Na ba locataire bavani. Metango bakina matata bakabwani. Elekaki mwa soki 6 mois. Sima mobala ye azwa mwasi. Alors ba famille pa bongisi bazo paye mwasi. Mwasi alinga kozonga te. Alors grande sœur nanga tilelo. Na yebi te so akoma na mobala sir. Mais loko na yebi akoma na 5 bana. Aboti na mobali yo bavanda kite. Pe 5 bana wana aboko la bango na mikate. Donc tango batika kie akomoteka mikate. Tina mukola lelo ateka ga mikate. Bana pe ba sisi ba classe, bana pe ba koli. Aza grande sœur nanga moko na zoloba. To koli na indako moko. Abali pakei. Po bo comprendre muke wana siko en Afrique. Sans que ba pese aide sociale. Même biso na poto so adinga sengo mbongo. Ako sengo mbongo moko ya muke. Muta senga mbongo muke na mukile zala ye. Na ngai na famille nanga. Muta senga ako senga asenga nga kutute. Bo asenga nga mbala moko. Tango na kendeka Afrique ya muke kaka nga muna pese ye kamwe bele. Na poto awa asenga nga te. Nga moka muna tinda. Soka asenga ya muke. Po bo comprendre bien asenga ya mafuta. Prepenza ubaoteka mafuta. Ya muke. Mukele kete ya muke. Eko chana somo pupia mbonga bungu fuba kisaka. Asoma nepe lupango te. Afute la kanepe kaka. Maboko libana. Tile loa sana vivant. Apena bana na. Pona bo comprendre muke. Mobala grande sœur nanga na bogar. Po chika bisope. Bogar. Somba lupango kitoko. Akabaka na nenga usaka na ke.
Même ngapo na mona ntsele piscine tauna mona muke ye mutamema biso tolelai makasi e palela biso makasi. Mais grande sœur azonga te, rien du tout. Même na famille babengana grande sœur po banoteka mikate kaka mukolo wana tanga boya kozonga na mobali wana mukolo wana babengana kie toyebi kutu bisikala la kite. Mais na kanisa pa famille mosusu timbala moko tomona azongi akomi na point na biso kaka paika tobengana kie mena point ya balabala komoteka mikate akomovanda na quartier neuf akomovanda kuna. Donc atiki biso tazaka pembeni na biso mazo futi ane kuna azongi akoteka mikate ti lelo akola na mikate aboti bana bokoli bongo na mikate. Yango wana bozalaka sirteke soki yo muto bengana mutu wana otali bote nezo baksama ozokoma na mbongo okomi à l'aise oza sir na facilité mutu wana tango kolobani yaka ala yepe heureusement bomekaka te. Misusu bazongaka, ça c'est vrai. Tomona journaliste na biso bazonga na mwasi moko bakabwana pendant 10 ans. Et ça la manganango. Mais nandimi te baza ensemble te lelo. Et là ki le bon moment te soit ki bango. Boko luka ngane Maria luka Yesu. Boko zwanga te bina bozi. Na oloba bongo. Alors to sote mambi la chat to esikoyo na mida la chat. Mida oyat, mida kakoyo. Mida mpoko. Bazo lobela ndeko batu ya mwasi ya théâtre partout ko kanga balele. Bandeko na kosi binote mida azali de côté. Abimakana mibali, abimakana basi. Mida. Talea, Josiane Mondele aza ouverte abombaka sekelete. Josiane Mondele yepa bimaka de côté alobelango. Bandeko na mondo tozali internet. Botala bien na bato rando na monde mokonzi. Basi boni bandima babimaka na baninga na bango basi. Mibali boni bandima babimaka na mibali na minga na bango mibali. Basi tilelonga na monaka oya lakisa ouvertement abimaka. Paza fier na nenga abimaka na basi pena mibali. Et ça Josiane Mondele. Josiane Mondele aza ya ko respecte. Siko yewana abima. Abima na nani? Na mida. Abima na Clarisse de la Vaux. Ba audio etambola awe ya mi José. Mi José abimisa ba audio. Ba tie litoi na Clarisse de la Vaux. Alobi na e bien. Mi José nga na kanisaki. Yopo linga bongo. Eza ba délire. Yabi no. Eza ki ndoki na kobima nango te. Alobi na eba kia ki ndoki te. Eya ki ndoki te soko boy na comprendre yo. Menga penza naki na posa na bima na yo. Oboy na yo na chiki. Mais mi José. Soki na lobi penza na bimisa 3000 na pesa yo. Ondima na okaka. Mi José lobi non. Ato bimise 3000 na kozwa te na bima na yo. Loba mwana mobali. Apesi nga 2000 na kobima na ye. Yango nga papa robo na bongisaki 2000 mbala moko na bima na mi José. Po alobaki mwana mobali nyonso soko pieka 2000 obimi na ye. Alors nga pe natali mi José. Eugène bongo. Pembe. Kombo. 2000. Na lobi bon. Eza tarif moko raisonnable. Eza mingi te. Eza pe mokete eza raisonnable. Na tchela yango. Ata mida na tchela 150 euros. Wana eza entre biso. Mais mi José 2000 complet ka na kanga. Na matchaku 2500. Alors, ye oyo bozo mona. Josiane Mondele abima na mida.
mwasi na ya liboso mwasi ya nani yali ye ndenge bazalaka wana babima na foyer ensemble wana mida na bimi na oya botsa ete mida pakobe ko bima na oya botsa kaka na foyer mabandaki na Josiane asilisaki mpe kaka na Josiane akomo bima na oya botsa na foyer azapeka na Josiane Josiane nde mutaboya ye asuta ye po Josiane tanga komi na ba Chantal Bola alors Josiane Mundele abima na Chantal Bola abima na Angelos bafiwa na nyonso sima nango Josiane ayeko bima na Clarisse de Lavaux tanga moni Josiane abimaka na basi atieli toyi kilelo bazalaka ensemble na Clarisse de Lavaux Josiane Mundele ayeko zwa Orgazi Mundele apesi kutu kombo Mundele donc makangu na ye Josiane Mundele na kati ya ndako ya libala na mobali na ye ayebi ke Josiane aza na makangu kombo na ye Orgazi Mundele pe abanda kolala na ndako wana do banda kosala partouze mobali ya Josiane azotala Josiane na camarade na ye bazosala amour sima mobali ya Josiane akoti akendeke kaka na Josiane akendeke na Orgazi te siko mutu abongo Josiane boza sir soki mida aswani cheka muke Josiane akobomba mida botala kaka ndenge akebisaki mida keba mida kanga munoko tango wana mida zofinga makasi makanga munoko swi mais siko mida alingaka te soki butembe bofinga Josiane na commentaire bomwa ndenge kolongola oto ba bloquer yo etange Josiane atanga ane ba commentaire wana te akipaka pe bato balobi te kaka o mida olobo mais mida nenga tremblaka alobi soka bimisango kaka penza po Josiane akobimisango en détail akolakisa na mukolango na air na ndenge mida zalaka pe akoexplike nzoto ya mida ebandeli ti suka akolakisa biso biloko nyonso ezalaki na ntango wana na nzoto ya mida po mida abakisa biloko je crois nayebi te nakoluka namona yango ntango tokokutana yango mida okokolobela makambo ozolobela mezala na ekenge parce que ndeko mwasi oyoyo olobeli na kati ya Congo yalakisi yo ke ye aza lele te alobi yango en plus soki aza lele okoki no koloba mais lobela yango ezala juste no lobela yango na ndenge moko bato bacomprendre bongo te wana tokoyeba boye eza boye akende boye asala boye nga ntango nalobelaka Mike Lokamba na explikaka bien ndenge abima na Tracy Mbelenga ndenge bazala na tina swanisaka Glodida Suka lelo bakoma bien alors nalobelaka ngo bien explikaka clair soki botie tembe ate eza hypothèse soki bozongi bolandi bankete bokomona na bavoisin bakoloba na bino elaki bongo toyoka bango deja surtout bandako Afrique oza so locataire bakoyoko kaka olingi kosomba muntuka sudouane benga Denis Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de ceux qui tombent, il y a pas de JP qui a matin, il bosse, il bosse, il y a rien à danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de ceux qui tombent, il y a pas de JP qui a matin, il bosse, il bosse, il y a rien à danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de ceux qui tombent, il y a pas de JP qui a matin, il bosse, il bosse, il y a rien à danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.